Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai bon début des semaines bisika bozwami tokomi lundi 24 mai 2021 bandeko nangai tolamuki na Congo na problème na biso ya volcan oyo ezali koningisa le Nord Kivu en général, en particulier la ville de Goma et ses environs. Niragongo et Tomboki. Les réactions des politiques, Tokomeka ko décortiquer, c'est dans cette émission. Masolo na depuis bande konangai, Tokobeta masolo ya état de siège. Tokomina niveau nini, qu'est-ce qui s'est fait là à l'est du pays? C'est vraiment important. Tokosala bande konangai. Tokolobela makambu ya Sankuru. La crise continue dans la province de Sankuru. Franck Ediongo Chamba a réagi et il a parlé. Masolo na de pité bande konangai toko solo la tomeka ko aborder ba question mi balewana nde oyo tokolobela mukolo mwalilo. Avant de commencer makambu nyonso oto uti koloba parce que na kati wana nde tokolobela retour ya chef de l'État na makambu nyonso par rapport ya oyo etali volcan oyo esalemi. Mais avant d'aborder cette question, je présente les condoléances les plus attristées Nandeko Nanga Edi Mazikou qui a perdu son grand frère et je vous donne le programme et les numéros de contact pour Nabao Bayebi Edi Mazikou to Bao Bayebi Mowei et des précisions. Le programme, il y a Ndeko Oyo Autiko Kufa Matanga Yandeko Edi Mazikou Zaboye. Vendredi 28 mai 2021, à partir de 16h30, culte d'action de grâce à la résidence familiale sur avenue Frésias 658, commune délimitée 12e rue résidentielle. Référence en face de l'ancienne résidence des Fati. Suivi d'une veillée samedi 29 mai 2021, 11h, levée du corps à la morgue Bamako au Mali pour les cimetières chrétiens suivis d'un main de consolation. Contact Edi Mazikou, plus 243 892 911 126 plus 243 892 911 126. Franck Mazikou, c'est les plus 243 900 932 422. Ça, c'est Franck Mazikou. Et puis Madame Caroline, c'est plus 33 777 672 031. Ça, c'est Madame Caroline. Voilà, merci. C'est les communiqués que je voulais vous passer. Et là, Tali Sabino que Ndeko Edi Mazikou était prouvé. Ndeko Naya Koufina Mali. Et le 28, vendredi, Oyo, Ndebako Sala Messe. N'adresse Oyo Bapesi, na Frésias, na commune limitée. En face, il y a place l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Azalaki Kovanda. Ndebako Sala PV mortière parce que le 29, Bako levé corps. Kaka kuna na Mali pona kokunda yeba numéro to pesibino yango wana. Mais chaque fois bande konangai Nathalie Sakabino surtout tangu tozali ko perdre un être cher, tangu tozo perdre les gens élevés en dignité, tangu tozo perdre batu ya mbongo batu bayebana, tangu tozo perdre mutu oyo omoni bozalaki na ye akei. C'est le moment de questionnement. Ya komi tuna que mutu oyo akei ngai na tikali, c'est parce que naza musantu koleka ye ou bien parce que ngonga na ye koki. Et puis comme ça l'évaluation de ce qu'a été la personne sur la terre des hommes. Na oyo zali pona koyeba ndenge nini ya kovivre. Et puis tango bozo kende kokunda, ozo tala sikoyo ke mutu wana tango bozo chaye na libulu, bozo chaye na nini. Tokani malamu. Tangu bozo mema cercueil, boke kotika mutu wana,
quel que soit ndenge azalaki cher pour Nabino, quel que soit rang ou azalaki nango, quel que soit le niveau d'études, quel que soit la position sociale. Tant bozo kende kotika ye, omituni, autoke kotika ye. Tocheye na nini na libulu. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, chaque fois que vous avez la possibilité de partager nande konayo, sala yango. Tika kozalaka ka yonde ozelaka ba pesaka yo. Yo linga ko pesa mutute. Yo kaka ba pesaka, yo kaka ba pesaka, c'est pas possible. Et soki olingi olobela mutu, ozolobela mutu pona mawate. Ozoloba nde pona yo profiter na eloko wana. Je vous ai dit une fois, c'est que moi j'ai vécu. Ngamoko. Nous sommes na Château Rouge na Paris. Ba mama na ngai, ba papa na ngai bazalaka wana ba moni ngai, ba ye ba bandi ko pesa, oyo apesi ceinture. Tata moko azalaki lokola meti. Bande ko bazawa na bazoyeba. Aye wana onde ko leze neti azose. Abandi ko yiba azotia na poche. Nazolo ba makambu que j'ai vécu en France. Nous avons tout intérêt. Ya koyeba ndenge makambu ezali ko salema na mokili. Et ce que j'ai dit là, eza mutu azoyiba naza na poto. Omondenge bomona ka awa batu babenga kana Lubumbashi bakachomona. J'ai vécu ça. Ceux qui na okenda Lubumbashi te, ceux qui balobi kachomona, eza ba o ba deux doigts. Ndenge to benga ka bango na kini. Je vécu ça, mais ceux qui ont tali mutu irresponsable. Pacheli Mikobi azola nanga bandeko to zalaki na bango bazola nanga. Mais au comment c'est ce qui a tué et l'essence à combat et l'essence à résistance. Les gens ont préféré que même intérêt égoïste na bango tout en critiquant les autres que bao wana bazo sala mabe parce que ce sont les égoïstes qui ont pris les pays en otage. C'est pourquoi tozo sala combat, c'est pourquoi tozo résister. Un groupe d'individus va se retrouver. Mais Yépé à Koti, c'est le même système de par son comportement. Ceux qui ont une responsabilité, il y a eu Koleka. Et je vous ai toujours dit ça, Bande Kolanga. Chaque fois que nous nous retrouvons devant la mort, nous devons nous poser des questions. Masolo. Joyeux anniversaire à Maître Luc Fikiri. Mourefu. Pour qui on a chanté? Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Thank you so much. Voilà. Maître Luc Fikiri Mourefu. Ce monsieur que n'a yébillé depuis maintenant plusieurs années. Aza avocat dans les États-Unis d'Amérique. Luc Fikiri Mourefu, c'est quelqu'un qui a le cœur, l'oreille attachée dans le pays naïe. Tosi to la kisibino plusieurs actions au ya sala. L'intervention kobimi sabatu na ba hôpitaux ko sala boy. C'est ce que nous attendons et non qu'on soit na soana. Tala batu ebele oyo baswana ka pona bentere na bango. Et il y a les gens bayo kaka sonité qui s'assument à lobi na binoke oyo azo salela ils ont intérêt na ye. Mais Luc Fikiri fait la différence. C'est là que j'ai dit aux gens, j'ai dit aux scientifiques, j'ai dit aux professeurs, monsieur le professeur, monsieur les scientifiques, Pape François Lobaboui, akondimate bandimi ya catholique batika la lokola batu na balcon ba kotala ndenge nini batu ba kosala politique. Et dans notre pays, les gens préfèrent que l'on ait des scientifiques, des apolitiques, des observaka, des fois,
bazana niveau na bangote bazo sala politique bango batikali na suka bakomi koluka bacha bango ata na bureau d'études eza malamu te. Et même quelques intellectuels, quelques professeurs, bazui mabonga basale le côté. Quelque part là, j'ai compris une chose. Azui une responsabilité. Mais entouré, batwebele yazana bango, oyo bazana volonté te, bazana éthique te, balekiye na makasi, ba influencer. C'est comme ça que prof a commis lokola un illettré, lokola un non intellectuel, lokola mutoyebi le côté a échoué. Quand les gens font la politique, chers scientifiques, chers professeurs, bossa la politique, boti kanengwana, parce que vous serez condamnés pour non-assistance à cette patrie en danger. Vous restez en train d'observer, bokotalaka, suka suka, bao bozo benga bazo bawana bao bazama yelete, bako kambabino. Et puis, bino bokotika la kunaka ko dénoncer. Non, voilà la constitution a dit. Il y a inconstitutionnalité. Il y a ceci. Nyonso kosala ezaï loko mon côté. Lelo, je suis fier, je suis content que notre commission PAJ est dirigée par le professeur Mbata, un constitutionnaliste. Comme ça, Mibeko Tokosala et quoi porter et dans notre commission. Tozana ba professeur ce qui combien. Et c'est important, il y a que moi touche na bango wana ezoya kosala. Mais bino ce qui botika likaka tozo tanga buku. Buku wana bozo tanga bokotanga buku ya mindeli. Bobandi ko yebisa biso kaka ba théorie ya ndenge nini États-Unis basala, ndenge nini France basala, ndenge nini Belgique spécialiste ya ndenge wana. Mais ngana lobaka une chose, la réalité c'est différent. Meuse, tant que tu as kotanga, fleuve Meuse, na école primaire. Donc, ngai nazati komona fleuve, na ndenge biso tozomona fleuve na biso, fleuve Congo. Mais mokolo na koma na Liège, bakeko la kisangai na lobi, oyo kalamu na biso. Oyo kalamu na biso. Vous allez commencer à nous expliquer ce que les autres font, sans chercher à transformer votre milieu. Parce que la bonne science, c'est ce qui approche une théorie, un paradigme qui tient compte, il y a la réalité, il y a quoi. Et non nous imposer des pratiques aux ezokendete. Ça peut prendre na ebisa kibino lobby. Na lobby maman Marthe, onga na lobaki na bino na azana Belgique. Et qu'est-ce que j'ai dit? Azana États-Unis. Na Washington State. Charles, je crois. Mais à Salatou, azo salaka effort ya kotambola kan Afrique mobimba, pas seulement na Congo. Ake ayebi ke ba Africain bazaka na posa ya nini azui awo, amemi yango, azui kuna. Azo zo bandeko na ye na misala sans contenir compte ya munoko ya mboka na ye. Et cette grande dame là a sali ke approcher bino olio zelambo tindelangai nini makayabu. Makayabu est en États-Unis. Kwanga est en États-Unis. Pondu ozana ngokuna. Ozana possibilité même ceux qui ozana Canada, poste kuna epana bino zo marché bien. Ozui kaka o commandé batinde lio. Te yoko kende kuna changement brusque ya régime. Ba mona ke yoko mi mundeli. Non, moi je ne mange que des frites. Moi je ne mange que des hamburgers. Soit okoya munene ya désordre. Avec conséquence, il y a cause de surpoids, na ba maladie et belé. Soit, okoya kobela ba maladie mususu na kati wana, parce que yo organisme na yo, e botamande na manyoko. Et kolane na manyoko. À un certain âge, au changer brusquement, les changements brusques, et qu'on ko créer problème mususu. Et au comment na muto atiki, ko somba wana, ake koluka na yebisa kibino ke mon quoi que pas voisin, est-ce que vous vendez ça? Wana baluki akeko zwaka ka place oboya ki wana. Aya teke lila ça va, batu wa welil. Papa Kassel. Pona ni omutema mabe boye. Oui, eza mutema mabe. Eza mutema mabe.
Nous avons tout intérêt. Yamoutubisika Azali, ici je ne cesse d'inviter. 2023 c'est pour bientôt. Chers scientifiques, chers professeurs, botika hypocrisie, boya tosa la politique. Tozana posa ya mayele na bino, la patrie a besoin de vous. Bokotika la libanda te un observateur parce que makelele kobana kosala ya ko critiquer ça c'est n'importe quoi. Ça c'était le passage en force. Ozolo ba libanda yaka o participer ou assister. Je ne dis pas que tout le monde va faire la politique. Mais je souhaite que les scientifiques à majorité fassent la politique. S'il y avait une loi à imposer, tout scientifique est obligé de faire la politique. C'est là que beaucoup apporté expertise nabine. Nazolo balikambo ya volcan. Volcan épimi. J'ai essayé de suivre Batou. J'ai essayé de suivre Batou. Bamususu nazaraki ko respecter bangona komi ko banga. Parce que mutwazana a difficulté d'expliquer Oyo, Alingi, Aloba, à critiquer, parce qu'il faut seulement critiquer, à se lancer. Je félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interrompu son séjour à Yekozonga na Kinshasa pour na kolandela makambu de près. Yango moni na kokitana ye instruction balamoko délégation gouvernementale et Longwe Kinshasa butu. Je crois qu'ils ont décollé vers 21h. Bake Goma ndenge tozolo baboy, plus de 10 ministres, plus de 10 membres du gouvernement. Bazana Goma. Moïse Katumbi Chapwe Lobby a lancé un message. Banduku pole kwanza na maneno ya volcan hii. Inayo ni mateso kabisa. Ile mateso ni mateso inapata Kongo yote mzima, dunia yote mzima. Tunalomba kwa Mungu atusaidie kabisa. Tafika pale Goma, takuya kumipoleshako. Tunalomba ba autorite bafanye nguvu kabisa ya kusaidia population parce que population inateswa kabisa. Donc tunataka en tout cas Mungu atusaidie, Mungu à bénir Goma, bénir watoto wa Goma, aksanti. Voilà. Alobi azali ko compatir na bandeko. Asengi gouvernement basala quelque chose pour na bango. Et le chef de l'État a tindi plus de 10 ministres, 10 membres du gouvernement bakeko. Balandela de près la situation. Et nakati wana bandeko nanga. Ba oyo bakendaki Rwanda tangu kaka bakotisi bangwana tanda na tongo balobi na bango ke bozonga epa na bino. Mais je me pose maintenant la question. Cette ouverture à frontière na butu pona batu bakima catastrophe oyo salemi bakoti na Rwanda. Ce qui est à la sens inverse. Il y a que c'est le Rwanda qui avait un problème. Mbala moko Congo bafongoli porte pour que batu bakota bafongoli frontière pour que ba Rwandais bakota awa. Lelo tolinga kitome la maïté. Et le gars qui Félix a concrétisé balkanisation. Les qui pona et le kovanate qui raison pour un kokotsa ba Rwandais les pays et si le nord qui gomme est parti. Et depuis des années c'est le même discours. C'est le même discours. Mais mokolo loko agisaka aussi au agir aussi au sali nini à part qu'on diviser batu. Et j'ai dit aux gens comme ma combo ya mutute oyo za capable ya ko défendre ba valeur qu'incarner cette personne là té. Kolobate que oza Tshisekedi c'est ceux qui osali ko incarner ba valeur à Tshisekedi ta. Kolobate que oza Lumumba c'est ceux qui osali ko incarner ba valeur à Lumumba ta. Kolobate que oza mwana Antoine Gizenga ceux qui osali ko incarner ba valeur ya Antoine Gizenga ta. Na lingi toyo kanaka malamu. Kolobate ngai mbuta kasavubu omoni ya yibakate atikaka mbongo c'est l'unique président oyo abima azwa le côté qui ne s'est pas enrichi. Ce sont les valeurs ya kasavubu. Bongo yo ba pesio poste awa.
bisala sala awa tozotala bane Congo nazokebisa bino 5 membres ya gouvernement bozana. Nous voulons sentir nayoki depuis lobby depuis samedi eza province orientale bakeko sangana tokeko yamba ba ministre na biso ba oyo bakei tokeko yamba ba ministre na lobaki na bino ekobanda nous ressortissants de yango ekomi ya banu mais boye bakyo tangu yoko yiba soki bakangi yo okwangaje pe tribu wana bakoloba ezaya ba miyibi. Voilà pourquoi la communauté oyo ba honoraki ba pesibino mutu bosuka teka pona le nous après ba CV bandi kokota cabinet komi muno kwa mboka bokende plus loin pona ko surveiller ya bino wana pona sala soni na binote. Je félicite ba membre ya gouvernement y compris le premier ministre ba se conformer à l'article 99 Chéribin Okende Senga. Je dois vous féliciter. Il y a déclaration des biens telle que la constitution l'exige. Bakei ko déclarer ba bozuna biloko na bango bazaka nango. Comme ça tangu bakobima bakoye bake mutu asala ki musala ndenge nini eska yibaki to ayibaki te. Il est important. Je reviens sur Makamba Volcan. J'ai entendu Batukolobake. Non, attendez. Basali, okuna, internet ezalakite, nalobi bande konangai. Soti ozange lokwa koloba, kanga munoko na yo vanda. Tous les sujets ne sont pas abordés. Parce que catastrophe, babenyango catastrophe naturelle. Ce qui otali volcan, normalement, selon l'expérience, selon les spécialistes, je ne le suis pas. Balobi bimaka chaque 30 ans. Et ça, les machines en 2002. Ce qui ont 30 ans, et kokaki ko sale manambula nini. Donc, on pouvait peut-être, ceux qui ont se préparer. Mais ebimi de manière brusque. On a vu les États. Na États-Unis d'Amérique, kozwa moto aussi la terre. Donc, ezana biloko oyo elekaka entendement ya batu. Nzambe asala kango pona kolakisa batu ke boza limité, boza muke ngana lekibino. Yo lignolo bate, gouvernement basalite. C'est là que je trouve que politique na mboka na biso komi ko salema des fois pona mutema mabe. Place ya mabe tokolobeza mabe. Nalobaki makambu ya saut de mouton. Nalobaki makambu ya ba maison préfabriquée. Je vous ai dit que au départ ngai tambwe nazalaki contre nango. Mais oyo loko yé ya catastrophe naturelle. Bozui Félix apesi votre internet était et rap c'est pas possible. Catastrophe naturelle, ba inondation salema kanaba mboka même ya ba mindele, les inondations ezo salema. Les lois salemi yango ngana zoloba. Soti incident wane salema kana Rwanda. Et que ba Rwandais ba ya kana frontière surtout na butu ndenge ba Congolais ba kendaki. Na butu na frontière pona ba kota Congo. Soti Félix Antoine Tshisekedi afongola ka ba frontière. Ndenge Kagame kuna afongoli. Parce que oui, Kagame afongoli pona mutema malamu te, afongoli pona kobanga parce que azana position ya mabe na Congo, position ya mabe na bato ebele, y compris la communauté internationale. Mais ce qui est le contraire, il y a que Félix, kuna na Rwanda ne problème et bima Félix afongoli. Donc mikolo yo tolinga tomo na ba vidéo na ba vidéo. Bande konanga to sala ka moi réflexion muke. Tangu tozotala parce que ngana lobaka na bato. Olongoli ka misu ya bato. Omitie kitalatala, omitali yo moko. Soit votre conscience, omitali kitalatala, au petit même na salle de bain, otie kitalatala.
obandi kotala makanisi oyo ezali ko anime yo okomona ke okosaka batu yo moko komona elongi na yo zo contredire yo. Et ce que j'ai dit là est vrai. Oyebi ke wamburiaka batu osala keloko moko te. Yango yo musala soit ko finga batu, soit ko diviser batu, soit ozo sala biloko ama pre ya kobomande kona yo congolais sous prétexte que ozo défendre mboka. Jamais. Biso ba congolais. Tozaka ba sanguinaire ta. Tozaka ba pratique oyo, hein? Oyo ya mutema mabe ozo memela batu. Biso toyebi yango te. Tokozala na divergence d'opinion. Mais toko inana na point ya ke obanda ko souhaiter liwa mututa. Dans ce pays, même Libanda, je vis les gens comme la champagne parce que Tshisekedi a koufi. Nalobi, pardon. Pardon. Bah mais les champagne c'est comme si bango ba koufa gata. Bah mais les champagne bah c'est pas possible mon Dieu. Tangu ndeko na yo azo koufa. Il faut les la lokola parce que yo peut koufa un jour. Nana kotika la libérer. Et wana ozolo banangaki. Non voilà, wana ba traite depuis boyeba ba collabo. Boyeba ba traite. Depuis boyeba occupation, c'est tout. Bato ba komela lisumaïté. Et vous lisez mal les documents et l'histoire d'autres pays. Je dois vous dire une chose. La situation nyonso et la solution ndenge mon côté. Parce que chaque situation est une particularité nango mokobo. Yango moni même makambu ya Ebola. Balingaji bazwa expérience ya Ebola, bakende ko appliquer na Covid. Eza yango te. Catastrophe naturelle. Oyo elekeli batu lelo mokili mobimba batu bakolataka ba masque. Covid. Et sukisi mayele ya batu. Masque. Kolata. Mokili mobimba. Na ba occidentaux, na ba asiatique, na ba africain, biso nyonso ba masque. Tosuki. Polo bakemo ekokatite balingaki basa tangu ebandi nzambe azanzambe il peut vous imposer lelo tokomi kolata masque tosuki. États-Unis ya liboso kokufela ya mibale je crois eza Brésil ya misatu eza Inde et puis Inde wana ekomi na degré wana pona nini boyo kanga malamu kochela mutema na religion na bango elekaki koloba ke bango bakobatela ba négliger nyonso eye kozwa bango ndenge eye kozwa bango wana. C'est le conseil que je donne ici. Covid eza blague te. Et ce qui me fait mal c'est quand je vois les gens bazo vana na mboka mindele baebi ke Covid ezali mais comment nazo faire croire na bande kwa te Covid ezakuna te Covid ezakuna te eza mutema mabe tika biloko wana. Et c'est la même chose aujourd'hui. Mutu asia zui vaccin, ye asia zui vaccin. Mazolo bana batu bozwa te. Mais yo zui pona nini. J'ai dit une chose, il faut toyebaka qu'est-ce que nous critiquons. Ngana za munganga te, na lingi pe kokota polémique wana te. Mais je vais expliquer. Les chefs de l'État parlent en France, à Paris, na sommet oyo bakendaki. Tangu balobi ke biso vaccin na biso zo expiré, ba pays mususu africain bazo réclamer ba vaccin wana. Bande konanga, tozonga nanu mutu. Na bakisi nyonso tomelaka. Boye bisanga kisi bino bosalaka. Parce que basaleli bino manara Covid aw. Tomoni ata importance mon côté bo attaché parce que ndeko na bino nde mtu asali. À la mort de ces vieux là, de ces génies là, nous avons vu comment vous êtes comportés. On a vu. Siko ngana ebite nini bozo vivre. Ya bino moko bozo ndimela yango te. Bande ko na bino bozo ndima bango te. Oyezo utalibanda bozo ndima yango te. Bozaba to modèle ni. O komona kake qui s'importe kende na pharmacie importer wana utaka na lola ato utake pa ba mindele wana bozolo bake balingi babo mabino. S'ils estiment que balingi babo mabino bako contourner balobi bobo vaccin baki sinyo so boko melaka ya ba malaria ya banini bako tiela bino boko kufa. Wana za kozala réaliste. Je ne dis pas ici que je ne suis pas payé pour n'avoir ça les batu.
publicité à vaccin, mais j'analyse en tant que moutou. Ozoboya, mundela linyama mundela, mais nyonso zo sala tongo midi pourquoi ya mundeli. Tous les produits pharmaceutiques otozanango, ezaka importé wane utaka wapi na lola banjelo nemtu basalaka. Ou bien ce sont les mêmes blancs là. Tozalaka quelque part là, toyebaka nini tozo sala. Quand je vous ai parlé de la lecture dialectique de Machiavel, oh fortuné Kinjimanda Koulasala, que tangi le prince, tanga peut comprendre d'abord le contexte, au kobanda ko appliquer très mal ce que vous avez lu, au ko appliquer ngo mabe, ezama lamute. Volcan ebimi, tremblement ezali, batu balingati bakima liwa, bakeko kutana na liwa. Les camions qui transportaient les gens s'est renversé. Et quoi, na niveau ya Mugunga. Les bilans donnés par le gouvernement, parce qu'il y a un Patrick Mouyaye. Balobi 15 décès. Selon ba source nabiso sur place, ba tutu wana bakufaki na accident wana. Mais selon le gouvernement, bokoyo kaye alobité na accident bakufaki moins de 10, ba musu bakufi na volcan. Ndenge tokolo babo débandade ba mususu nanzi Versake ba mususu Minova ba mususu Bukavu ba bato oyo elongwa kilobi tondi eza koloba nini wana bato batiki bandaku batiki ba biloko na bango na kati ya bandaku bakini ndenge botimaka wana soki danger ezali botiki nyonso ndebo etozongaka bisika tobuta. Alors okoboma ndeko na yo pona nini? Parce que yo kotika la libela tous ces voleurs o babenga ka ba détourneurs na français ba miibi o bazo iba mbongo ya l'état, c'est parce que ils ne comprennent pas, ils sont prêts à tuer à koboma ndeko. Compliqué. Patrick Mouyaye, porte-parole du gouvernement. Provisoire fait état d'à peu près 15 morts, dont 9 de suite d'un accident de circulation lorsque les populations étaient en cours d'évacuation vers Saké. 4 prisonniers qui ont tenté d'échapper à la prison de Nzinzi ont été rattrapés. Et ça s'est terminé par la mort de 4. Et 2 autres personnes calcinées ce matin. Juste avant de commencer cette conférence, nous avions appris qu'une dame qui venait d'accoucher de 2 jumeaux a perdu ses 2 nourrissons. À côté de ce bilan humain, plusieurs blessés ont aussi été dénombrés. 17 villages dans Bouéné, Katoyi et Majengo ont été touchés par cette coulée de lave, détruisant à son passage des habitations et des infrastructures. 3 structures de santé, une école primaire, un abattoir, des canalisations d'eau ont été également affectées. Bien plus, il a été signalé que la route de Rutshuru a été endommagée, avec comme conséquence la coupure de Goma de son grenier en denrées alimentaires. Plusieurs maisons ont été consumées et englouties par les laves dans les quartiers de Boutaré et de Bouéné. Beaucoup de pertes de biens et de marchandises pour le petit commerce dans plusieurs quartiers. Quelques actes de pillage ont été également signalés. Voilà. Wana eza bilan selon le gouvernement. Lokola batu balinga ko profiter. 4 prisonniers babimina désordre wana pour que bakima. Bakufi. Na minute oyo depuis tongo tremblement batu surtout ba bazana bétage bakimi kimi. Quelles sont les mesures prises? Patrick Mouyaye. Mesures urgentes qui ont été annoncées. Que je voudrais rappeler. Les mesures urgentes qui ont été annoncées cet après-midi par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, à savoir 1. L'ordre donné à l'Observatoire volcanologique de Goma de poursuivre avec la surveillance de coulées de 2. La déclaration d'information au niveau central et à son collègue gouverneur de la province de l'Ouest de la République du Rwanda. 3. L'autorisation d'évacuation
de la population de la zone rouge vers les zones sécurisées, en commençant par les personnes les plus vulnérables. 4. L'ordre donné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan de circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. 5. L'ordre donné aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité dans la ville de Goma et dans les voies d'évacuation afin d'éviter des cas de vol, de barbarie et d'infiltration pendant cette évacuation. Dès ce lundi, 24 mai 2021, la priorité conjointe gouvernement central, gouvernement provincial se fera selon le 5 axes ci-après. 1. L'évaluation de la situation humanitaire dans les hôpitaux qui ont envoyé et reçu des malades. 2. L'évaluation de la situation dans les voies d'évacuation vers les zones d'évacuation. 3. La poursuite de la surveillance du volcan. 4. Le maintien de l'ordre et la sécurité par la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville. 5. La centralisation de toutes les informations sur le terrain par la coordination provinciale de la société civile. Les études de l'Observatoire volcanologique de Goma se poursuivent. Voilà. Wana ezalaki ba mesure, ba disposition au bazui. Kolandela bao bazana ba hôpitaux. Batalisi bino banzela ya kotimela. Ba instruire que collaboration entre gouverneur ya Nord Kivu na gouverneur ya côté Rwanda. Ezapona koluka ndenge nini akobimisa bato en cas de problème. Bande konanga. Nous avons tout intérêt, chaque fois que vous avez malheur ya bande konayo, yozo angolo ko la cop na yote. Parce que ce qui est à la bande konayo ya famille, mais le degré ya motivation linga qui est à la moussous. Et je dis aux gens de faire toujours attention. Yango ko monaka. Dès que le mouvement s'est créé, bamsou babandi ko initier ba cotisation. Cotisation anazo salisa et comme kanangote. Et comme à Kate, je disais ça à quelques-uns de mes collègues. Je disais ça netinga indenge nazalia nazuka kambongo wa mutu na ebike za yangaite nazuka kambongo wa mutu nali et puis mutu ali asa tranquille bayeba yeke iwana penza ki diamfuka escroc ce qui opesi yeka mbongo wa mutu okomona ngoli sute bas bakela bino na matière ni. Oui, nyongo mutu akokota na ye nyongo, on ne sait jamais. Kodefa mutu akodefa na ye toboite. Mais oya azwaka mongo okokende na société zana mutu moko aliaka mongo. Tous ces gens qu'on arrête aujourd'hui, c'est parce que baliaka bambongo ya ba nini. Mutema mabe. Donc, quand quelqu'un a saisi ba responsabilité, abosani batu misusu. Abandi komona kaka ye okozala tranquille tant que yo kozala malamu na kati ya bato baza malamu te. C'est tous les jours okozala acculé. Acculé. Et malamu na bino ezande ke bosi bozu nengwa na bosi protéger bozu ba sécurité bosi kuna pona ba mona yo problème. C'est pas possible. Le jour que ba Congolais biso ba Congolais toko comprendre. Parce que je suis en train de me poser des questions. Et pour ceux qui prient, et pour ceux qui ne prient pas, qu'est-ce que nous faisons finalement? Le jour que nous devons comprendre que Bolingonenge tozali, ata ceux qui osent se retrouver, quand ils s'appellent à se retrouver, ne tokozala na kimia. Ceux qui tozali en voté, les amabe. Ce n'est pas pour rien que je n'ai cessé de vous montrer. Nalobaki na bino ke nakobana kotiela bino bango mikolo nyonso tata oyo na mama oyo oyo batindaki baya ko répondre biso. Nous sommes en face des personnes vulnérables, des personnes avec handicap. Le premier ministre Sama Lukonde prend les boches. Apesi pesi na chaque ministre ke akoma oyo akoti ko salela batu na secteur oyo ba pesi. Et batu ba vandi. Et madame la ministre déléguée aux personnes avec handicap, Yazalaki na gouvernement Ilunga Ilukam a vu déjà première expérience
ayebi faille place ezalaki ayebi nini. Et elle était mieux placée, il y a quoi améliorer davantage vu le besoin. Et surtout que maman oyo alobi que mutu ayebaka makambo ya ba personne avec handicap ezakaka mutu oyo azana handicap. Fati pe ayoki azu ministère apesi bini. Mais au lieu de se concentrer, aux yeux ata babilo kwango lobi que te loi ezo mema innovation. Aux yeux ata ba innovation ngo anotia na loi, oyo otia na loi. Au répertorié yango ke oyo eza malamu, oyo eza malamu. Aux yeux otia ngo na programme ya gouvernement ya Sama Lukonde. Et nous on devrait nous appuyer là pour défendre. Pour que batuba za la malamu. Si vous instaurez, si vous instituez par exemple, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État de faire ça. Bossali, ma maison dans chaque province. Oh, il y a ça va personne avec handicap. Babiloko bazanango posa. Oh, balobi produit de première nécessité. Aujourd'hui, moi beki ezawana bako kabela batu, ba chaise roulante, ba tricycle. Oyo, bokoyoka papa wana toujours zoni sabam. Méchanceté Nabiso par rapport à la déclaration il y a honorable topé journaliste Eliezer. Sungaka ba personne handicapée, bien sûr tout le monde a ndenga sungaka, mais ko sungawana yango penande ezali besoin de personne handicapée. Donc ko sunga ndé lelo tozali lelo ndenge monde déjà ko évoluer, tozana modèle basé sur les droits obso tozoluka. Les modèles de Oya Saraganiza to benga modèle o tozo benga charité. Personne handicapée za moto charité te. Eliezer ayaka kopesa batu biloko kolia azopesa ba tricycle ne iloko ya sala pesa moninga sourire. Kopesa moninga sourire ya ozo l'accès musala te ozo ya ko kabela e kolia biloko kolia ozo pesa nga tricycle ozo ya koloba ko pe futelinga hôpital wana des assistance non. Ana oyo ezali kopesa biso pasi pourquoi Moutoloko Eliezer azana deux qualités. Azana qualité député national, azana qualité journaliste. Un journaliste, Moutoloko Eliezer, avant ça la déclaration, il faut ça l'investigation. Yo kanisi que ministère wana obiso to banda ko bundana ko luka ministère wana depuis des années les autres ministère wana ya ko attaquer comme ko attaquer ministre na biso wana. Biso nde tozali ba organisation ya société civile, ba organisation ya ba otobenga ba OPH, organisation des personnes handicapées. Tozana méchant contre nani Eliezer parce que azako inculquer le moko auprès ba personnes handicapées pour na ko lukato dissoudre ou ba bolir ministère na biso wana o to bundi nango depuis des années pour le ministère on ezala. Ndaku oyo ngana benga ngo monde na biso ya ba personnes vivant avec handicap. Muto ya ebi pasi handicapé ezaka ka handicapé emoko. Ministère wana bakozongisela yango mutute, bakopesa yango mutute o aza valide. Bakopesa yango ka handicapé. Po handicapé mutu akoyeba pasi ya ndeko na ye handicapé. Soki ndeko Eliezer afungolaki ba porte wana pona kowela to pe poste moko ministériel na ba personne vivant avec handicap pratiquement impossible. Et que ça la maté, peut que ça la makate. Voilà. Bonjour ba tricycle, wana papa wana zomona lokole lokote. Bonjour ba chaise roulante. Bonjour ba biloko. Si vous musala ngo balukela ba tundeni. Mais c'est Tambwe a proposé un système ya quota. Parce qu'avec les quotas bakozwa bao batanga na bao batanga te. Yo vanda kana komina Kinshasa na éviter ce que so changer. Parce que bazuya na cabinet obosa ni bande kona yo obazola la libanda. Et nous jusqu'aujourd'hui, la charge continue, ils sont là. Papa nangai, yo kanga malam. Moi muke o to kabola kana ba personne avec handicap. Je vous ai dit le 23. Ouais, c'était le 23 décembre. On a fait une action où ils ont acquis plus de 21 000 $. Nous avons plus de 21 000 $. Nous avons un sponsor. Soti na kozwa lisungi et utake pa bandeko oyanga. Et quand nous prenons
le plus de 21 000 $ que nous avons dépensés. Nakoka qui peut kosomba taka moi eloko quelque part. Et ko sungangai. Bokoti ko tia bandaku oyo ya. Bozoka bababeki, bozoka bela ba. Bazokende kuna makambo ya ba proteste, ne fils que ça. Et kokati ko figurer na programme. Sorti lelo. Gouvernement ya Sama Lukonde et ça les personnes avec handicap et quelque chose, ça sera une improvisation. Parce que le gouvernement qui a été adopté par nous, sur base, il faut investir le gouvernement. Les personnes avec handicap, il n'y a rien. Balobika qui est accompagné loi et comme innovation. Tolobi, ne batinde libiso, papa wana na mama wana zolo bake. Mutoyeba kapasi ya ba personne avec handicap. Yango tolobi, pasi yango wana lokola ya yebi yango lingati azwa bayeba kaka na mutute. Alingati azwa ba pasi wana atango na gouvernement, na programme gouvernement qui va répondre. Ce n'est pas compliqué. Soki ozwi kaka bino mimbali na bato yango bosangisaki. Ozwi elongi ya mama wana na papa oyo. Otali nzoto na bango ekeseni na ba oyo mususu. Heureusement, bango moko bazalaki ko filmer, bazo matsa, bazo kitisa, bazo matsa, bazo kitisa moko. Une comparaison, na ebite soki basalaki yango siamant, ya kotala ke bango babongi, bazo kanisa lisusu ba mususu te. Bino boya kaka bo accompagner biso tozolia, bino botalaka. Mutema mabe. Ponani yo mutema mabe boye. Les personnes avec handicap souffrent dans ce pays, abandonnées par leur famille, bazako vivre na basante, tolinga jitoyoka qui a un programme, ya kotonga ba logements sociaux, bandaku ya kotia ba personnes avec handicap. Bah, espace Ezali. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on attend? Tobe takaka maboko. Tokolo bate. Ne vous en faites pas, Naza de Pité. Ce que j'ai dit à la télé, j'en parlerai dans l'hémicycle. L'occasion me sera donnée. On aura l'occasion. Oh, bazo ça pour qu'il va supprimer. Azo il va même pas que le ministère va supprimer. Le chef a répondu, il vous a donné une personne avec handicap comme vous. Mais Azala na souci, ce n'est pas que baninga bazo la libanda, bazo tout taka ba aveugle mikolonio so awa. Yo nengo vani wana ozoloba, oui, bon, kopesa kiseza ko fute la mutu na hôpital isa elo côté. Kopesa mutu eloko akolia eza eloko te, kopesa mutu tricycle beki eza eloko te. Vous énumérez tout ce qui est important pour la vie ya mutu. Maintenant lobaka, ce que je fais là, ezaka calmement. On attendait que le gouvernement ait et prendre en charge la personne avec handicap. Mais le gouvernement est avec un programme vide à ce point pour la personne avec handicap. Il faut que bossana. Bakoko Sabino, personne ne prendra le programme du gouvernement et la loi, la prétendue loi, au Bazoloba, Batia Bala Kisabino, que c'est que M. Tambou dit à Zolobango parce que Aligna comme ministre de la personne avec handicap. Je n'envie jamais ça. Mais je parle, c'est pour vous aider. Et ça pour Kosungabino. Mais quand vous entendez ce qui est sorti de la bouche, il y a Batongo Tozolo. Parce que Bango va se retrouver quand et pas ministre. Bazotindabino. Et là, quand il y a Kobomambo Kanabiso, il y a Ezana Batumoko, Bapesa Kamambo, allez, Kende Kofinga, Moutouaki, Kende Kosalabo. Ça, vraiment discernement. Ah, Watangu Tozolo Bela état de siège. Bande Konanga. Boyoti que un député provincial, membre à bureau, il y a Nord Kivu, interpellé dans l'auditorat pour que Bayokaye. Parce que qu'on a balobi ba immunité zo joué. Il y a aussi un collègue député national qui est cité. Pour exploiter minerai ya kopé sabatu libanda. Il faut que vous misa bande konayo. Boyoki kuna ke ba groupes armés zali ko se comme ko se rendre. Ya masisi yeye ko se rendre. Mais côté ya masisi wana nde balobeli oyo makamto zolo. Boyoki yango te.
Immunité, la procédure, oh, bah, ça, la immunité, ont joué pendant l'état de siège. On doit éviter, on doit stopper ceux qui veulent faire couler le sang de leurs frères pour que Bangwa se retrouve. On doit stopper. On doit stopper. Mais les gens, Azakuna ye, naebi atandenge balala kate. Yo tango zoka ke kuna babomi batotan. Parce que yo zaki n'intérêt à cause de minéré. Parce que yo zaki n'intérêt politique. Parce que yo na bana na yo za malamu na mwasi na yo, no yo ki babomi ba. Okoti pe na ndako lali penza pembeni ya mwasi na yo. Ozui pongi. Oloti pe bien. Basala biso na deux matières différentes. Et le chef de l'État manifeste la volonté. Oui, et ça n'a pas méthode à Sikabazo Sala. Ceux qui disent que non, voilà, et cette démarche-là est inefficace et que ça le de mon côté. Bazo Lobani. Balobika Bangomo Kowana, parce que Baouta Kalibandate. Pour le moment, vous allez comprendre. C'est la même population. Bazuka Mandouki Babombi, allez, Bazuka Biloko Monsieur Balati, Babaniko Kata Bilanga, Lokola, et Lokozate. Tangu bakomana ke se calmer bakeko za manduki babandi lisusu. Et vous tuez qui? Bande konabino moko. J'attends na état de siège na suka nango bala kisabiso combien de groupes armés o ezo boma batu ya bato ya province wana te. O bazo uta par exemple, on oui, biloko ya badef. Bon, et comment que et comme les Somaliens, Bazana Kati, Banini, Bazana Kati, ainsi de suite. Mais les groupes armés locaux. Bango wana basi bazongiti, basi bazongi na vie normale, bazo kata bilan. Mais manduki babombaki. Nous sommes au courant de tout. Et nous, de notre part, nous disons tout simplement que nous soutenons nos militaires. Oya Sambela, Azo Sambela Bango. Osombi moi polo na casquette au lati. Au lati. Eza pona kaka kola kisanenge to lataka ba nini pona ko soutenir léopard. Drapeau zo pepa biso nyonso na couleur nationale. C'est la même chose que nous faisons pona ko somba ba polo ozo lata mupayaye à comprendre que ba vaillant combattant na biso, bazana soutien na biso. Nous avons critiqué. Quel débeni? Salaboy. Et tala façon, il y a bien, il y a kosunga. Depuis bazoti photo ya maman wana mazola kis. Mais yo siko muto diffusant, yo so pesi nini na FRDC. Parce que avant ya koloba, il faut koloba ki monga. Yo nde maman wana siko. O se transforme. On s'est transformé, on n'a pas besoin d'observateurs. On doit soutenir les FRDC. On ne va pas nous intimider. Frère. On ne va pas t'amener. Je suis phare Bisonyoso Sima. On ne va pas nous intimider. Allez. On ne va pas t'amener. On ne va pas t'amener. Mbote bana Congo. Bana Congo. Biso. Nyonso. Sima. Ya. Ya FARDC. Losako. Je suis FARDC. Voilà. Riandi, il faut que ça Mama Siko asombela yo oyo tozolakisa. Olata bien. Ekozala malamu. Nalobelaka mwana wana mingi. Parce que aza mwana botama na handicap, un enfant autiste.
Mais autisme ya mwana wana d'abord kaboli libala te. Dans les prochains jours, je pense, je vais vous montrer une vidéo. Il y a papa et maman, il y a Ridi Andy. Aujourd'hui, cet enfant a plus de 30 ans. Mais il y a un état. Et à la période il y a trop de complications. Mais il y a un autre kaboli na la kisabino a Gedalia. On a la kisakabino. Papa ya mwana zakana Angola. Dès que mwana bota mindengo anatindi, maman ya vacances. Après l'obité ngana kobota mwana ndengo anate asundoli. Nalobela bino moko basalela démarche grâce à moi nango oyo aza handicapé akenda poto na Angleterre na Londres akomi kuna akeko kota kimaru alobi nga na kobota vadio te. Mais quand vous trouvez les parents qui prennent leurs enfants en charge, bande konangai, ya ko reconnaître que mwana wana zana droit pe ya ko vivre, aza mwana ya teke kufa le lolobi musikate. On va comprendre. Parce que moi, je suis salani. Les soumounis sont sal. Et même temps, on a lobé la cabine, on a ya maman Elodie. Vous allez constater que Ebele ba bomba banana bam. Il y a aussi une dame où a à l'école les amis de Daniel. Ils en ont quitté. Ozomana ke baboti wana bavandi sabana na bam. Ebele même ba professeur. Quel est le plateau des professeurs? Okuta bato bakangela bana na bandako. Balobakake azakana kisi ndabota bana soki andengeni te ezakisi te. Ezakisi te. Oh professeur wana zaka mutu aba science, oui za mutu aba science parce que science ezani. Et maman Elodie fait tout pour que yobi misa mwana wana tika kokangela. Il ne faut pas condamner cet enfant là à la mort déjà. Compliqué. Maman Siko, félicitations. Ridi Andy. Je suis content. Hein? Oui, on ne peut pas nous intimider. Nalingi nalobela likambu ya Sankuru. D'abord, nazotiela bino Franck Ediongo Chamba qui a réagi avant qu'il n'ait pas la commentaire. Le vice-premier ministre est en rébellion opposé à l'exécution d'une décision de justice et violer le principe de l'état de droit et de la démocratie. La Cour d'appel a rendu un arrêt autorisant le bureau d'âge de convoquer une plénière et cette plénière devrait décider sur l'investiture du gouvernement Mukumadi. Le vice-premier ministre, 15 minutes avant l'investiture, va verbalement s'opposer à l'exécution de cette décision judiciaire en envoyant la police. Le député honoraire de Lukunga s'en remet à la sagesse du chef de l'État, Franck Diongo. Les arrêts, le jugement sont exécutés au nom du chef de l'État. Et le vice-premier ministre, en ordonnant à la police de sceller l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre, est en rébellion contre le chef de l'État. Voilà un ministre du gouvernement qui oppose la population à la police au Sankourou. Nous sollicitons auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République d'étudier les conséquences de la rébellion du ministre de l'Intérieur. Voilà. Situation à Sankourou, ezobe bakaka. Namonaki collègue na biso moko atie na groupe ya biso ba député atie mutu moko soki babomi soki ndenge nini balobi o babandi ko boma bato Joseph Mukumadi abandi ko bomisa bato na Sankourou. Ya solo to ya lokutanga na habité. Mais je vais quand même parler de ça. Bande Konanga, gouvernement est bimi. Et ça, c'est qui deuxième gouvernement, il y a Joseph Mukumadi. Mais baké pour bien investir, on stop. Wana uchi koloba, et ça Franck Ediongo Chamba. Moi, na Sanko. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Azamwana Sankourou, maître Asselo. Mais quand vous commencez comme ça, bah conséquence c'est anime. Bozo Swana. Aujourd'hui, le Sankourou a été honoré. Deux VPM. Maître Asselo, VPM de l'Intérieur. Christophe Lutundu Lapala, VPM et Affaires étrangères.
Et kuna bayeko bakisa ba membre mibali d'autres ministres. Donc Chéribin Okende Senga na madame au délégué, il y a pas personne avec handicap. Vous en avez 4. Le Congo central en a 5. Toujours Monaka comment vous a honoré. C'est le temps d'éviter qu'on crée la crise, qu'on servir sans cours. Biso ngai likamwa sans cours oyo. Je ne cesse de défendre les valeurs. Ndenge na zoloba. Il ne faut pas mutu avandi kolobaka makambo ya Lumumba oyo ayebite. Soki okena Sankuru eloko ezate koswana na koswana. Sous Joseph Kabila, Sankuru a été très bien servi. Et quel est l'état de Sankuru? Anyanya wanyanya. Biso mwanzembo papa. Nyongane. Ongane suna pene jamba. Anyanya. Chaze Kalumba. Yeah. Anyanya. Chaze Kalumba. Soyi. Yeah. Enonyenga na kisolo shokolo fumbe. Enonyenga na kisolo shoko ya fumbele Seka Lumumba. Enonye kumena na kisolo shoko ya fumbe. Voilà. Anyanya wanyanya Seka Lumumba. Et le côté bisoba na Lumumba. Et le côté. Quel que soit le nombre ya batu, bazali occuper ba fonction. Mais Sankuru elinga kezala. Ezo sa la concurrence na Maniema. Ezo sa la concurrence na Maniema. Et le pays devrait se développer comme ça. Parce que ceux qui valident tout, au bazo nommé, il faut quand même quelque chose. Ata ya muke na ba province na ba. Et cause la madame. Je vous ai toujours dit, programme ya 5 chantiers, ezaki coordonné par qui? Moi na Sankuru. Mais kene na Sankuru. Batu baye ba kamakadam te. Atukande bacha na aéroport. Anyanya wanyanya. Ça c'est Kalumumba. Et depuis Tobandi Koloba yango, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme menace? Naloba kanabino papa kasende. Asasuma kaka. Mais baza ebele bazolo quand même ndenge nini? Mutu wana tochele ata poison akufa. Te. Kochela mais c'est tambo poison pour na oboma ye. Eza solution te. Marquez quand même passage na yo pour que Sankuru va sentir que bazwa batu. C'est compliqué. C'est compliqué. Mutu moko alobaka nanga te soki bakangisaka yo eza pona bilobela na yo na lobi ok merci pona bilobela na ngai. Mutu soki nano azwi problème te abengaka oyo tosalaka lokola bilobela. Vous allez du coq à l'âne. Eh yo bandi koloba Eliezer, c'est pas possible. Même mukolo cause un problème. Bokoluka biso. Bokoluka biso. Wana na beta katolo. Parce que toza ebelete o bakoti koza la constant. Il y a que ceux qui alingi accompagner mutu quelle que soit sa position. Chéribin okenda petit ba avion comme tatoko kita na aéroport ya Goma te na Kavumu. En attendant que ba constater, ba stabiliser ba makambo. Bande konanga. Boki la biso. Plus de 143 998 311 330. Biso soki to la muki ezaka nengo zomona. To la mukakana batu. To la la kana batu. Ce n'est pas parce que biso to zana possibilité ko lega batu. Ezana batu bele basala ka théâtre na politique. Théâtre. Yamona zoloba. Ceux qui osent se sentir honnêtes,
tokutanaka tobeta nzoto to solo la politique ceux qui veulent s'engager biso tozo sala politique ya zoate ya ke mutu soit kon bouger te au lieu à kotika lozo critiquer ya kato simbana on doit faire la politique. Le pays a besoin de votre expertise. Et je dis toujours aux gens, on a fait ce qu'on a fait. Ba école, topé ça ba ban. Ba orphelinat, topé ça ba matelas, ba mbetu. Ba biloko akolia, ba bilamba ya kolata. Chez les personnes avec handicap, totonga ba toilette, topé ça ba mbetu. Ba matelas topesa biloko akolia, topesa ba désinfectant, topesa ba masque, topesa ba chaise roulante, topesa ba béquille, tokotsa ba tuna ba hôpital ndenge tozolo ba boye. J'ai 16 personnes qui sont en charge. Bana avec handicap. 16. Il y a famille dans il y a école dans pété. Mais nga pe na zana charge na nga ya famille. Na lobaka na bino ndeur ya bana na nga. Na zana 18 orphelins o batike la ngai et pas bande konanga. Mais quand vous avez la volonté de donner, vous allez donner. Mais oh bazana balingaka ko critiquer musala na bango, il doit chercher comment pour que à descendre. Ils ont même financé les gens pour nous attaquer. Mais nous restons. Merci.